ça dépendra vraiment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nos très chers abonnés de l'Eco RDC, quand on parle de l'Eco RDC, on voit le boss Jean Thibault, que je salue en passant. En tout cas, papa, merci pour la confiance et l'opportunité de l'Eco RDC. Pendeko balandi ya Eco RDC ndi bozumo na biso boye ezalinde elubu surprise te ko surprendre star na bino munene boyebi na kombo ya mama Nicole ebakata ayebite ke zeko tala vraiment sans plus tarder to luka to benga to yeba na to localiser te ba pesa zali puisque ngana pegi bimo boyebi ka elubu surprise na so na ko to benga déjà mama ebakata et ba sika zali po to ko surprendre na elubu na biso mokola lelo pegi. Ah non, bien déjà maman ibakata. Comprenez moi et l'équipe makas non on a bien té. Ah moi il makasi hein. Voilà son numéro est là. To mekano ko benga mama biso to localiser place ezali. Voilà, ça sonne. Allô, bonjour maman Bakata. Bonjour. Oh, bonne. Voilà, c'est qui s'il vous plaît? Ah, Isaac Grachela, il y a Eco RDC, il y a papa Jean Thibault, journaliste à Eco RDC. Ah, mami bakata oza wapi boyo? Oza wapi boyo? Oza wapi? Eh, mama, toyika service mitelengano na pegi, tolingi tolekele tokotelo po biso pe nzala fa oyo kuno zoli ozomela. Ah, eza kolamba te mama, eza kolamba te tolingi tomona o kaka. Ah, maman, de toute façon, tozo ya kaka. Ah, d'accord, tu comment? Ah, d'accord, pas de problème, merci beaucoup. Ok. Voilà, très chers abonnés de l'Eco RDC. Maman, vous avez beau makambola, bah yebite que tu es surprendre na makambola, bah Peggy. Na moyo toko tana nuwenze. Donc, tu rapidité quand tu marché, tout ça les marchés. Malgré boy marola, mais la biso racheté, tu es surprendre maman la biso. Sans plus tarder, na moyo toko tara déjà on tout ça la show na biso maman qui nous lambe la biso vraiment. Peggy, tout est là. Ah, n'est-ce pas bien moi oyo to ti dia wenze. Ah, ce que tu commis par maman. Là ça tali pas petite sœur na tout bête na porte. Est-ce que moi ça tout est? Ah ouais. C'est ce petite sœur né avant là, ça va. Coco, bonjour. Bonjour. Boni. Oui, ça va. Mami bakata zawa. To lukai. Oui, Lukai. D'accord, kota kasa. Digi kota. Ayebiti ke to ili caméra donc surprise. Moi wapi makambo andimaka. Mama Coco. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Bien. On peut bien, ça va ma casi. Oh mon athée. Hein? Oh mon athée, tu es là caméra surprise. Eh maman, tu sais là surprise quoi? Oh. Quand même ça là simano. En tout cas, j'ai dit boîte kabuzobo ko. Lelo ekangi vraiment elubu surprise bani. Na vanda? Bon appétit, coup d'appétit, bon appétit. Nini? Hello surprise elubu. Ah maman pardon, ça la biso boité hein. Oh ça la biso boité, mais on a biso déjà en auto type na. Non la matin. Tu as déjà marché na payé, ça la biso boité, pardon.
biloko ja yango oyo. Et tu m'attends. Eh, maman, kosala biso boye te. Moi, je dis, ça Ah, boma moto maman. Boma biso mo pe to sombi na moyo makasi, bazo pekisa ko to filmer na marché. Ah, maman boma moto folamba kaka. Ah, ko mona kaka, mona kana kati na moni. Namoni biso kaka. Namoni ngulu. Bilo mo facile mais yo kota moto. Ah, pardon maman, boma moto. Bilo moto koni ko facile à préparer. Ah, problème exact, si fondi makaka. Ouais, si fondi. Non, c'est no ka bouillon. Ah, te maman, biso to lingi, biso to na pena biloko nyo sorti o kalinga ba poivre ça la ka bouillon. Te, faut ça la biso maman sauce pena to yo ka bien. Boma moto maman. Ko bien am sala. Pour la journée des autres, il fait tout ce qu'on a fait. Ah, je sais pour ça, il y a maman, boma moto, maman Nicole. Ça crée des problèmes. Boma moto. Mais comment vous avez été? Ah, bon, allez. Moi, je vais mettre mes colos. Je vais nous faire un tapis. Je vais c'est un problème de famille. Maman, maman, si c'est lié, comme ça, tu continues. Ok, pas de problème. On a si on est bon au school, au banda. On a ma school, en attendant, bien au mélanime. Ah, nous sommes au pays sucré. On a mélangé si tu peux gagner. Ça, la paix normale. C'est sucré. Attends, moi, il fait non, mais mais c'est sucré. C'est sucré. Attends. Top, hein. Pour ça, il y a bien. Il y a bateau à Mastarate. Ah, ça ne coûte pas. Tout facile. C'est pas non, mais Mastarate, besoin de na ima na motema. Na motema. Na motema on loba niwa comme na motema. Ah, bon mais na ta secret. Mais au pesi quand même. Vraiment. C'est bien bien à Masara. Ça va. OK, va bien. D'accord. Vraiment, maman, bakata sisi kolia maman toro banda olamba boité sans te poser moi ba question. OK? Par rapport à makamuka, au salaire d'émission na éco RDC d'émission de la Béboubou, est-ce qu'il est barré tombé les amis nous ont appel, ba témoignage pour éco RDC vraiment ils ont appel et ba remercier papa Jean Thibault nenga yamba on a bénéficié bon. Oui, nous avons vraiment appel. N'est pas qu'à télé réalité dans la salaka. 2018 sur la sanité tout ça qui est n'est na salaki ne na salaire qui ba ngai na kalinga ba mo iloka vite fait na sai ka mo ngai na kalinga ba bakaya bwana ya miki wana na saleli ba mo safu ya ko kalinga vraiment ezana tantine moko abenga kinga asinga binanga na soma ba safu awa mwana tema ya moto na sope yango komi poto po biso atalaka biloko nyonso na malili na baina mekananu méthode oyo salaki en tout cas amekaki yango bien ekutanga meki akalingi safa eko benga nga bien tout bakata merci obakselinga implice na pesi mbote sikazali OK na eko sa susu émission saki na lambaki mbika na nzobo na nini oyo quiz natalisaki ka bango natalisaki bato nini tokolamba biloko so tolamba neti mbisi soki otiango elali te nini okosala sikopo nga nde nazalaka so neti naolamba nzombo ezala makasi loba nakuta na nzombo ya moto moko mais so nakutai na nzombo ya moto moko te banzombo ezala deja ya makasi donc nakosokola yango bien nasokola yango vraiment bien naniki yango bien ezali na linuka na savon nasokola yango vraiment bien natia yango eau tiède après navandisi yango ata mwa 20 minutes
après 20 minutes wana na sokoli yango lisusu bien na mai lisusu na kati yango ba mesure na tia yango na nzungu na tia mo mungwa na tia mai tie na moto 1 heure du temps na tika yango 1 heure du temps après 1 heure du temps lembi parce que mbi c'est senga kelemba vraiment mbi c'est vraiment senga ka elemba nde elembaki na yeko sa mélange na solution na ngane na salaki ya mbika na ngezaki ya bambuma na sali Christ yango pe babenga ki au fort hein. Oui, babenga eza en tout cas émission nyonso bayelubu nyonso nasalaka même on asali na on asali na on asali na côté en tout cas bato babenganga babenganga bafélicitanga merci vraiment la bato nyonso tout o bafélicitaka nga o bazali banda mboka nde bafélicitaka nga mpona bayelubu na nga en tout cas merci napesi bizi mondele mbote esika ozali na kati ya Londres na bosa inte camarade nanga tozane mopanzi awa mwasa mondele Zoziane Wate donc famille Wate Zoziane Wate invité na biso du jour et on a déjà invité parmi les invités les amis bina bazebeli famille Wate mobima pesi ba mbote Maro Wate million Wate donc baza famille Wate na pesi bango mbote tout le monde maman Nicole moi biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse de tous ala biso pendant to émission to yeba kana biso heure to maintenant préparer émission papa bando biso papa Jean Thibault alors le ba wana vraiment maman nanga vraiment ko ba pianga ya malili ko donc alina moto te moto na papa Jean Thibault banda isa biso wana pena maman nanga kati to yeba vraiment relation spéciale ni nous allons vraiment na Eco RDC. Bon tout d'abord Jean Thibault Tibwabwa na pesi ombote siko zali un à respectanga deux nga pe na respectaka ye ezala bato musu balobake azala matata azalaka boye bovana bato te nga ezala bato musu naloba neti nga navana na Jean Thibault bien parce que nayebi comportement il faut yeba caractère à motu vraiment so yebi caractère à motu bovana ne bien oyebi ke motu alinga boye te motu alinga boye te eza ndenge mo pe na Gabriel eza bato ebele bakoka Gabriel te vraiment bakoka comportement na ye te mais nga navandaka na ye mpo nayebi ye nayebi ke Gabriel mpo nakende nayebi ye tokende boye ye mpo yebi ke bakata mpo tokende bien fo tokende boye ozo comprendre donc défaut biso tozalaka nango tolinga toyeba bato te il faut so boza na motu il faut koluka koyeba motu yeba ye ndenge nini azalaka ndenge nini alingaka vivre mbala moko bokowumela na bino voilà donc toza bien tosololaka ye soki apromettre yo aréalisaka aka vraiment so apromettre abi mama na opesa yo boye jour boye na aire boye so amoni ke aire wana ningaka apesanga eloko yango esali ke mwa kokoso en tout cas benganga asexcuse vraiment nde tozalelaka te bapianga ya malili te ona na problème vraiment eloko bazo te vraiment malili te menamela masanga malili namela mpe masanga chaque jour te nasali combien de mois depuis confinement na occasion namela chaque jour te ndeti banda confinement banda ata mayo apama donc ata litanga nazwaka te trop maïka na ndako maïka ya pas maïkaka d'accord maman Nicole c'est vrai vraiment lelo otiana bolona mukeya moyen te na biloko na biso pe toyelo ya surprise esenga pe mwa masanga merci quand on peut vous omela bino te bolingi na bino te tomela malemba tomela nazo comprendre bino te mami bakata to tongo po ani tosoma biso ba secret boye na tongo makasi bosoma biso ba secret alobaka kaka na caméra tomela oh tomela te po ani balingi na bakomela te tomela te po ani tomela kaka journée eza na molai sikoyo toyeli vraiment makambo kolamba mais cela n'empêche pas tolobila nanu artiste na biso monene auti kokufa maître pai esalaki yo ndenge nini mpo toyebi ke azalaki vraiment proche na yo kobungisa motu munene roi maître pai esalaki yo comment esalaki nga pasi nayoka pasi makasi nabandi kotala nabungisaki pululu nabungisi Dadi Dikambala naye kobungisa maître pai donc nakomaki komituna eza nini mais bakesho ebele na kotuna te parce que nzambe nde asala mokili ye moni moto apermettre kozwa molimo na bango
bapema na kimia. Est-ce que souvenir malamu ni nous allons vraiment mettre paille? Un souvenir ya malamu ezepa nanga na sepena mingi po lelo ti naza ebakata grâce na ye. Ah bon? Parce que oui, parce que ndenge banda côté ya biso ndenge ni artiste akozala neni artiste ko vivre po vie wana zaki esprit makasi donc akotsa biso na ba idéologie na ye yango mona ke biso nyonso tu bana mangwao toza vraiment bato esprit. Donc aise ateyaka vraiment biso mingi neni artiste akozala artiste il faut ça propre artiste so aza nango te kopere na mutu moko ayela kota bilamba ti mokolo oyo okozwaka ya yo mais kobosa na mutu oyo ayelaki o pantalon te jour oyo ozangaki. C'est ça. Maman Nico, ce qu'on a besoin de talent, nous mikolo. Est-ce que vraiment na mutu o vraiment koki kolanda lokolo ya mettre paille? Bon, mutu akoki koya na ye. Mais mettre paille azaka mettre paille. Ah oui ya. Mwizalaka bongo. Lelo dadi azatete. Mutu akoki koya na ye to mona mutu ko dadi. Mais dadi atikala ika dadi. Parce que bato bazami baletele nzambati. Nzamba ko sake mutu akoka. Mutu akoka na dadi mais aza comportement monté na dadi. Aza ba mais ezoueli na ye mutu ko zongo te na ba jeune talo zomona. Ya on a lobiti. Mutu ko kozwa na ye. To ba ozo kende na ba tik moko ko dadi mais ozo kende mais oza dadi. Oza été, c'est ça. Ok, vraiment tu es le membre là, mais tu es bon, tu es barpé dans l'école, non, tu es maman bakata. En plus, on l'a tout, on l'a makasi, c'est quoi, ça va vraiment école ni. Ngala za muluba, na muluba 100%. Tata muluba, maman muluba. Ah, c'est quoi, on l'a bon, côté là, on école, Tony. Na côté là, école kaka. Na côté là, on école, te mais, naza na maman. Naza na mama so nazalaki na mama te ça va mais nazalaki na mama pe mama nga za ba moyi yene mutalakisanga vraiment kolamba parce que maman la biso na yebiki à l'époque mutano la mala ba fete mona so baninga ba na fete ba bengi ma José ya kolambela biso ma José yaka kokangela biso liboke na yebaki azalaki na ba camarade nemo bo ba dudu bango ba mongo. Mais bango bando ko kokanga liboke te mais muluba okangela bango liboke so kaka ma José yaka ndandu ko bana benge minka ma José ye pa benga ba kaka mama dudu donc ya no kangela bango liboke donc maman Nicolas bana vraiment la maman yoto te maman nzanza nde bana kaizala bon nga vraiment franchement omoni ne bana basakana manzanza ma yoto te na sakana mingi na po bana popi na sakana mingi na bana mibali parce que biso to bana sakana trop to bana kokola na basi na mibali na kati ya famille na biso tozaki biso nyonso ensemble ezaki te ke o boybo biso nyonso na bana ba mama kulutu na bana ba mama leki donc tozaki na famille to no sakaka biso na kati ya lopango. Ok, c'est quoi et le bout n'habite le naïbi qui n'a habité na tout nous na sali soit bien. Ça lui fait bien. Légumes n'habite au lambe la bison pe dans les. Même balasi masoki mutu ongo memelanga nini obenganga mame bakata na posa to lamba. Ah mais on est l'ingénieur la surprise ta. Ngala ngala lamba na surprise ezango même so ngo banga mame bakata na posa olambela na osale. Am suppose na ko boya. Ngala boya te. Nenga pesa mno programme parce que naza na posa na lamba nga misila. Misili. Na ki na posa na lamba nga misili. Soki neti. Bon ça là nga surprise te bobenga mama ibakata tuzoya olamba. Ngola manini esa mno ngina lamba misili. Siko na lamba mno misili eza na 3 sortes. Siko parmi 3 sortes il y en a 4 sortes. Tika boy. Ah bon? Là la même des sortes. Il y aura des sortes. Quand tu vois maman ibakata. Sorte ya mboka. Sorte ya Congo ya nini ya. Sorte ya mboka bana maoneni. Ah, yo mon kando yebi expliquer biso yebi secret na ngala bombi. Ah, baloba kaka. Na loba pwani. Oh, ba sorte pour ko mususu mutu boke sa mutu mususu. Jamais yo kando osale la biso ngo. No bate na bombi.
Ok. On a 4 sortes on lambela. Ah, tika boye boye ka. Nini misili. 4 sortes. On a 4 sortes on lambela. Ah, batebe pe balela misili, c'est que toi asimo lambela biso vraiment yango. Na kolamba ngo. Na olamba ngo. Na 4 sortes on lamba pendant ma 10. Eh, yoka, ya bayobe, ya baluba, ya bangala. Tout. Oh, tika boye. Mais quand même bilo nanga olambela ngo ndenge ni bilo biso to yeli na pegi. Soit pegi hein. Pegi ya bio ya za posali ka ngulu. Kasi ye mobali nanga po asala. Olamba. Ozoye pa mosala. Vraiment. Moi sur la lambela ki yango te. Ana ngulu. Pegi auta kozwanga na sokoni ngulu nanga. Ah oui. Na sito soka ngulu nanga na zui otied na tie. Tant on a tie otied nanga esili. Moi ba poso oyo ngulu etelemi oyo. Siko na gilet na kozwango na bandi kolongola ngo ba poso ngo na gilet. Na sisi yango après na tie ai nanga na muscade nanga. Na zui yango na céleri nanga na tie yango na moto. Etoki. Soki etoki elembi ali na zui yango na bandi okalinga ngo. Tant na so okalinga na zui matungulu nanga poivron nanga na boaki na kati na bandi ko balola ngo bomona étape yango. OK. Nanga oyo non ça légumes verts. Mais nazola mandu na bitekuteku ndenge ba no la même na ba parents. Na sokoli nduna nanga oyo. Na otango na nzungu. Na kokata ngo na maboko. Na tie na nzungu. Na zwi mbisi nanga. Excuse. OK. Comprendre maman musique hein donc pas la roue en même temps ça qui en même temps je la bateau dans la région malé voilà nazi mbisi na ngata na bosa na jango na moto oh il fallait ça chaka tiet tellement au bandi maman ba question et nous va na rendre et mibele la nango mais ça on fait ça la rapide makasi nazwi nduna na tie nazwi mbisi nanga na tie nazwi ndembi nanga na tie nazwi litungulu nanga na bwaki nazwi bapilipili nanga vert bapilipili nanga vert nakotia ngo mbala moko te nazwi mafuta mbila nanga na sopi moke nazwi tomate ya mbuma ole natia tomate ya mbuma ngo nyonso mobima na division par deux na kati ya mike na tie na kati. OK. Na tia na kati nazwi mafuta mbila na tie mwa mai na tia ngo na moto. Ebela ka bongo na mbisi na na tie. Soki toke na moni komi koke na obela totika ata na mwa ba 5 minutes ne nazwi pilipili ya mbesu na tie. Sikuna na sombaki fufu to on a fufu j'espère. Na moni ngazaki. Na moni po mes attendez nga okutinga nazolia déjà. Na lie déjà mapa nanga na ngulu bato. Ba invité na biso tozwi déjà tokutia. Est-ce que ba ya fufu oui. Ba rolia po na za invité balé des best na Saint Roger. Bango na bengi sipe bango ba ozana biso na bino moko pe yango. Donc voilà on a moto tiki la maman ton alamba totali maman na biso na bino totali maman alamba na ba détail. D'accord, merci.
voilà bande ko balandi ya Eco RDC wana vraiment mama ibakata sisi kolamba biloko na une surprise otoyela ki bongo biloko siko mama ibakata soko ki vraiment ko récapituler biloko na pona bato balanda ki baye bande ni lamba ki on e bande lamba ki ndunda ndenge soko ki ko expliquer na bande. OK, na zwaki ndunda nanga na tongoli yango na sokoli ndunda nanga lokwa na baki na kolamba ngo légume verte na kolamba ndunda bitekute oto yebi ndenge tobokwama na ndunda bitekute na zwi ndunda bitekute nanga na kati yango na maboko na zwi yango na tiango na nzungu na ekozwa ndembi nanga na tie na zwi litungulu nanga na tie na ekozwa tomati nanga tomate ya mbuma na kati yango ya munene na kati yango katikati na tie kaka na tiango na ye nazwi yango na tie etoki na tie mai na tie mafuta mbila nanga ntango etoki etikali na ba 5 minutes mpona kitisa nzungu nanga na ye kozwa na bwaki solo na pilipili nanga ya mobeso nde ekobela nde na kitisi yango kote ngulu nanga na sokola ina ngulu nanga na mai normal na zui eau tiède na sopeli yango to na sopeli yango eau tiède après na ekozwa omoni na kati ya bangulu iloko eka ezala na poso poso wana vraiment esengaki kopalola mo eya na mutu mosusu azwaka yango atiango na moto atumbi mpo baposo wana elongwa eya na mutu mosusu nde etinga na linga kograta yango na gilete mpo nanongola bapoile wana ale nasokoli yango bien kosoka nasokoli yango bien lisusu natia yango na nzungu natie ai nanga natie muscade nanga naye kotia na céleri nanga etoki ntango etoki elembi nazwi yango na kalingi ntango nasiso kalinga yango naye kozwa matungulu nanga na poivron nanga oyo natiaki mopanzi na balusi yango kaka na kati ya nzungu na bandi suku kokalinga yango mpo goût ekota ya poivron matungulu ekota na kati ya ngulu na biso ntango namoni ke ekomi pembeni ya kobela kolemba nazwi bapilipili na ngai ya rose wana ya minene natie bapilipili na ngai wana nazali mwa quelques minutes ba 5 minutes nde nakotisi yango après nakoti na ekote ya fufu nasi fufu natie mai natie masangu na ngai semulu na ngai na ekoti ya fufu na baloli sikoyo awa ekomi sikoyo na etape ya bainvité na ngai oyo nainvitaki bango mpo baya kolia yango wana présente nazongi mwa moke nsima parce que mingimingi so naolamba bouillon nazwaka tomate na ngai ya mbuma natokisaka na longoli baposo naolamba bouillon siko lokwa nalambaki ndunda nazwi kaka tomate wana na kati yango siko mike lokwa mwa baposo wana ekosanga nango na kati ya ndunda emonana te voilà donc naza bainvité na nga oyo avandi na mopanzi na nga Josiane ma copine personnelle camarade na nga aza mwa moke namukone makasi maito ya bakamarade mponga alinga bakamarade ya baya mike mingi aza camarade na nga toumela bambula ebele Josiane wate nabwaka mingi famille wate maro wate donc baza ebele mopanzi na nga Saint puis Roger yaza collègue na nga totravaillaki na ye à l'époque à Maître Paille azalaka musicien na biso po biso à l'époque à Maître Paille bango bazalaki bamusicien biso ozali badanseuse donc maman Nicolas azalaka ni danseuse kasi toza na kati ya groupe président aza na orchestre sikoyo oyebisanga banaye bakoza badansebiso moko tozokepe so toke lelo répétition ya nini ya théâtre lobe mwa toke répétition ya danse oyeba kobina oyeba koyebina te tali biso te toza kobina na biso danse na biso ya nini ya nakangi ngolo na bapoile na ye après
mopanzi na ezali the best aza mwana nga ya groupe mama banelini mwana nga ya groupe the best ye wana aza nanga likolo nazo forme côté scénario naza na oyo basi na formati bango siko na bite parmi ye mibali mpe bazali yango na bi bon na banda mpe na ye basi deya bakomaka kitoko yango sikoyo ye mikolo nazolakisa ye ndenge bakomaka scénario parce que nga na kozanga misala ebele ye anikili no scénario mopanzi na ye niya kashama ye na koloba azali mwana nga ku aza mpe petite sere na nga propre avant dernière niya kashama ye wana soki ye asisi okoma scénario apres napesi so niya naza na kati ekole École de formation. Ah oui. Tant qu'il y a des couleurs, des formats. Pourquoi pas y a formé? Voilà, c'est ça. Donc, toujours là, nous avons présenté Bino. Il y a Bino. Parce que pour Maboko, Maïza Kuna, il y a Zangoulou Nana. Oh non, les Andous d'habiter Nana. Bakuya na yango yo malheureusement c'est pas nga te tolela na maboko oyo eza fufu na ngai mama tolanda na boye les papas d'abord les papas d'abord problème mais les mamans d'abord. Maman et puis le papa. Après Yolandi, après on peut si papa.
Voilà, très cher abonné, aussi c'est vraiment pour lire, sur vous constater que ça n'est vraiment été calibé de lire vraiment comme il faut. Il y a une surprise, il y a maman sur l'école, on a vraiment tout ça, on a super impression, on a trouvé le bloc à maman à l'école. Tout va dire na maman Josiane. Maman Josiane Olembi. Alemba. Oh, Otondi. Mais faut le battre, le bloc on le tourner. Il bien. Oui bien. Moi ça va. Ça va pas tous les jours, pas comment on voit mon belleté, maman pas comment la tension, Matungulu et coquille. ça va mieux les bien. Et là que les légumes. Ok, dédicace dans votre bazo là de partout. Il a pas ça va me dire ton idée ma face. C'est comme vous tous les qui na tonton na biso. Saint-Pierre Roger voilà. Saint-Pierre Roger tonton. Merci maman. Otuna no ezali. Trouver bio comme maman Nicole neni. Mais na lobi na yo maman na nga ezali kamba koloba te parce que ye lambelo na yo ki lelo et rappeler nga série avant tous l'indépendance tchatcha. Oh, tika Parce que moi ni karaté to na 60 ans indépendance tchatcha tozui. Oki oli panda tata tu bakidi. Au tableron tata bandari. Oki panza tata tozui. Donc oui série on était là tellement beaucoup. Maman la biso kala. Ouais. Yango ni ba papa ya 20 indépendance tchatcha babela ba VCT. Mais lambela mani Nicole Bakati. Oh, tika futa mbila eko sokola miso. Ore makiba tata kala miso pembe liko mafuta oyo modelo maman alambi. Tika. Ya lelo moi ko tchaka moi ba cholestérol, miso moi rouge ba AVC. Bolande lambeli ya mama oyo ana secret ana secret makasi mafuta mbila ndunda epi eloko malamu na sepeli na ngulu na ye ekamusinga toujours omoni mwa misapini wana etonda wana ya pembe me akokataka mango na maboko maboko mo mpe asokolaki ya to sokoli to bande okata asokolaki yango bien oyika mikolo nde ekomi akati yango kitoko et puis moi mafuta mbila bino bolingi be baleki vert mokili mobimba bota elambeli donc na misapini o mama totai mwa nde mama osala mwa misapi wana ya bien wana asokoli yango nano maboko bie mpe akati ndunda bino mokili bolingi be legime vert esengo oyaki omona me mama na biso bakata vingo Nicole alambi bitekuteku asopi mpe mai te o sikoyo ekoma be obwaki mai nyonso to vitamine yango mwa be bato mike mpo mai nyonso esopani donc na yango elambelo ninga le boso toke na ngulu ekamwisi ngai la sisi asangisi assaisonné asali babiloko tu akalingi lisu nde na oloba na bino bo mpo na bandai na okolia na sikoyo na komo oyoka nde nakosenga na komba na nsima donc makambo oyo mosusu merci ma Nicole dédicace bato tu oyo bayebi Saint-Pierre Roger na oyo bayebi te Saint-Pierre Roger oyokala te album na ngai ozala na marché parce qu'on a préparé moi santé bandoya na ba repas donc on a préparé dans la studio donc vérité na mozaka mikolo mo basta netikali polele po mutaotika akiti donc voilà donc merci na batutu ya mokili na ba oyo ba yebi Saint-Pierre no ba yebite numéro contact 089 512 512 1 089 512 512 1 merci na Nicole na nimo pasagi na collègue na yo quoi c'est un plaisir voilà on est ensemble. Tous les qui n'ont pas vu de best, on peut s'impressionner par rapport à Bilok à maman Nicole. Ah, parce que je pense que vraiment il y a pour ça fatigue. Dans ce monde, on est fatigué, c'est à la tonne tellement. Alors pour le tonne, bien c'est qu'il faut y en appétit. Alors il y a ngai tout bas tout ça, bon balai la petite tarane de bassin est égal vite. Donc c'est que le beau gars n'est. Mais franchement, ils ont été bello à quand ça que l'artiste va l'embattre, bon mégaté. Ils ont battu bayebi. Dans ce petit aimé, je me suis souvenu na kini, na nenga faute. Mais man dit qu'on a mon akaba le beau sala ngapa na posa le nom le beau no. Donc yo mo no sentir. Pour décrire le o ya lambi habite écouter kuna hier. Nangulu wa lambi mystique le mo yemo. À tous les musulmans supura wana nenga baloli ya ngulu wana na ndenge bima akosa lisumu
Non, ça va tirer. On a un faute. On a ça commentaire. Donc ça les sous mouvements sans commentaire. Là, ils ont un bateau à Yebi. Donc ouais, Yebi, faut féliciter Nicolas Yebi vraiment donc. Et ça lui plaisira trop. Comment les artistes Billy Babo Lamba Tebele. Billy Babo Lamba. Mais il y a trop. En ce moment on confirme donc ça ils ont maté tellement. On prend donc ça lui bien, ça lui bien, tout les tout Tony à des gars. Donc plaisir vraiment à trop. Merci vraiment. Merci à EcoRDC, à président Thibault. Merci tous à président Nicole Bakata, autrement dit, notre monnaie donc les grands formateurs à former des gars. Moi t'es belle donc. Ma fan tout balinga rabiso, balinga groupe baculaire, balinga armor de best donc on est là toujours donc nous avons pour travailler tout ça notre plaisir n'engue balinga donc. Merci vraiment. Maman Nini est comme ils ont vraiment l'impression par rapport à Bilo comme maman Nicole, nous trouvons en bonne. Oh ça va. Oui ça va vraiment. Plutôt quoi. Plutôt on m'a cassé la côte de la gueule d'outil. Il est bi. Donc ça va. Bilo c'était quoi qui n'est pas pas Nicole les autres membres tout dans maman. T'es pas aller dans Bilo à maman mingi pendati. Et alors maintenant baboune batunyo so bon mutunyo so s'est retrouvé. Donc il est vraiment il est à côté de la gueule d'outil. Il est vraiment ça va. Dédicace na yo na ba fan de monsieur bazwa na oui, ba dédicace na nga zo presta na ya tete Kimpela na Autriche, ba mbote belé na pesi na Bronly, Begam ba mbote belé na pesi na Gautier Bikamwa. Gautier Bikamwa ba mbote belé papa la grâce Bikamwa donc ba mbote belé na pesi na ba fan na nga nyonso balanga biso ba mbote belé. La personne mbote belé na Jean Pelé Tingi bambote belé jouer belé. OK, tout ce que maman il va kata vraiment, il va kata surprise dans les boy CoRDC ça oui, une surprise. Et ça l'est bien. Mais on est surtout au petit qui solo pourquoi? Non, so linga te fallait pour tanga linga bongo. Oh, mais nalia ezaki misa tout. Nalia ezaki balé plutôt nalia. Nana linga biloke bois kama te za péché. Kutu pilipili naza ko linga te bois kama bongo du so. Mais pilipili nazoki on nalia ki. Un comportement. Na to ninde maga. D'ailleurs ça jati bois. Au bois qui solo. Ah, même pas. Oh, malgré au compliqué, bis non mais bon, la Monica Olambi, au finish. Bon, non, ça ni. Au moins, nous savons tout ça quand on a artiste et comédien. Et moi, tout ça quand théâtre, on a besoin et singeli. Et moi, quand on a tout ça la capé baïlubu. Et moi, tout ça la émission. Et moi, tout ça quand télé-réalité. Dans le moment où ils ont ça nanga. Tant que benginga. Bon, ça une surprise dans l'amba. Nous faisons ça l'effort, nous voit aussi bouillir dans l'amba. Vous comprenez? Il y a un monde 8 ans na lambi na ndeto komi molili marqué na zaki na makamzo sala na sepeli na bike boti kanga na déplacer na mwa muke na bandi kolamba na kati na kolamba allez de zelinga sous de pont na zaepe na tournage na biboze na nga 2 heures du temps vous avez un peu des heures de temps, on a 6 mois quelques tableaux, on a un peu naïe, on a qui vous comprend, tout ça se paie bien. Voilà, merci. OK, si vous avez des dédicaces, nous avons fait nous basons dans nous appelons nous mon boss, Jacques Thibault, Chiboaboa, Mambo TP merci, Nenge Akanisi Lisusu Bakata. Pour nous la elubu à salinga surprise na sepeli parce que na ebiki ye surprise na ye enveloppe ezanga kate ayebinga wana baka mama omona ki surprise basali yo ko enveloppe neza pour na ebiki soto sisi pour pinga enveloppe ah oui yawani ezali pour ce que exacté en tout cas c'est que bino bolie ezali ezali yango ezanga bien pour na ebi amta ba surprise bon na pesi Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo ya agence FBT Misalande ah mama Fikipo Nathalie Fikipo na pesi bébé na bino bébé na biso oya botami sika na pesi ba gros bisous Zambe na Lola asopeleka mafuta
akola kaka kitoko nde baya ne barebeka bakola voilà na epesi lisusu camarade nanga Edith Kilanda moko mwasa mundele na pesi mbote siko zali na bosani te leki na biso Alice Moussas motema ya papa Mike Dove na pesi bino mbote sika bozali na États-Unis bambote na bino yango wana na bosani te kopesa Bizi Mondele umela batika ovana no umela nzambe na lola apesa oka makasi aipargne makambo ebele na bosani te kopesa camarade nanga boutique na Lemba Mimi Kayembe boutique Mimi Kayembe na Lemba wana so utika na nini na super ozo matane so kende terminus côté Elma na elle à droite kaka donc bon na boutique Mimi Kayembe donc ba boutique wana bilamba kitoko na bosani te kopesa José Mwanza na Everdo na Suisse na pesi yo bambote ebele sikozali na bosani te mama Kulutu Viviane merci vraiment na geste oyo pesa osalaki mpona nga na bosani te kopesa lisusu Blaise Bazaba élève ya maître Wilpa Mundeke na kati ya Londres bambote na bino merci mpona bageste na bino na pesi mama ya Afar nyonso mbote Afar association des femmes artistes na pesi bino nyonso mbote sika bozali ba oba na Congo awa ba oba na Libana mboka na pesi bino mbote nzambe na lola azala na bino na bosa ete kopesa petite sœur na ngale kinanga 7 qui sont pas motema kovo qui sont pas vraiment les millionnaires silencieux merci boumela na bino boumela bosimba nzete bomona bakoko na pesi bino merci na bosanité Bizi Mondele umela bosa nga sinya kata na yo mama na pesi leki nga Judith Masia bambote sikozali bambote na yo na pesi yo bambote bele na bosani te kopesa lisusu te pa Babi Oazize Idéal Service agence ya Malonga na pesi mbote pa na yo nzambe apambola yo na babiloko malamu ozosala mpona biso vraiment umela na pesi bato nyonso balingaka ngai na pesi bango mambote oyo tosololaka vie na nga Jani Fay mopanzi na ye Labrine umela vie na nga Jani Fay na pesi mbote na pesi José de Londres mbote sikozali mère vala na pesi mbote tout le monde o baza ba collègue nanga o baza na niveau Europe na pesi bino mbote na bino ciao. Voilà, très chers abonnés de l'Eco RDC, nous sommes déjà à la fin de cette très belle émission. On est vraiment dans ce mois pour présenter Milo. Déjà, je dis un grand merci à mon boss et gentil Boti Boba pour la confiance et l'opportunité de l'Eco RDC. Pourquoi pas, tu as fait dire à l'homme, à l'homme, à l'homme, à l'Eco RDC et vous aussi nous abonner de partout. En tout cas, merci pour cette émission. Ça n'a pas vraiment merci na balandimine ni Eco RDC na moni bongo Dan Fayoulou na Genève. Na moni bongo Carmel Moulumba chocolat chaud na Londres et puis na moni susu Jaja Moulanga na Paris, Cyril Nataboufatu na Dallas. Et puis na moni susu ya Willy Mamona na Suisse. En tout cas, bah merci na bino, de gros bisous à toi et Mutambaï, à toi aussi Dani Toumba. En tout cas, merci na bino, surtout bah très chers abonnés na biso de partout. En tout cas, vos remarques, vos commentaires, suggestions, ça va biso toujours plaisir pour toi et bah quoi améliorer prochainement. C'est comme maman et bah kata sous bat banimba zo besoin de numéro contact et ça là. Ok, na boya repesa numéro ngaki parce que naza artiste normalement numéro na ye eza pona ye moko te eza pona bato nyonso to eza na mutu mosusu azalaka na posa na yo mais azomona ndeni akozwa yo te à partir ya numéro nde mosusu akozwa yo kozwa yango eza kaka te ke yo likambo moko boye
mingi bato mingi bazwa ba numéro na biso mpona ba conseil bakata bon mutu mosusu bakozwa numéro na ngai mpe mpona toswa liso moko mpe ka ya mosala. Donc numéro na ngai ezali plus 243 89 55 47 755 plus 243 89 55 47 755 bazwanga moko nyonso. Ok, na bossa na mutu moko la trace ndwiki en tout cas ba bisou ebele. Merci na bino penza bozarata na bino rolanda biso na Eco ici en tout cas na sepeli ko présenter bino émission na biso ya lelo ni surprise wana vraiment tokutani prochaine.